Silibota nzambe tozongi awa elongo na mosungi na ngai Joli otosala na émission oyo. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, bana nzambe ya mwasi papa. Bisika beaucoup d'amis, petite sœur, petit frère, na ba petite sœur, petit frère, Nicolas Sake, ba nouveau marié au bazoya. Ya mwasi mbote mingi papa na ngai. Na sepeli po boza na tango nesika na vraiment ereke biso makasi mingi. Mais merci vraiment pour la patience na bino na ne beaucoup d'amis nesika wana. Sans bino to ko kozana esikote. Yango ta unoso tolobaka nzambe abomba secret motema moyebo mona motema ezate mais présence na bino yango pesa biso makasi ozala na tango oyo na esika oyo na sepeli mingi vraiment ya mwasi la musa papa toloba tango nyonso na papa makuke esika batu baza mambo ezalaka makambo wana eza po Jésus ndaza solution. Alors ce que la minute to yekola sekele ya libala eza nini ngai moko moyen te po libala eza mutu moto eza deux personnes sexes différents libala obso to aka kolobla awa ya mwasi ningisa papa ningisa ya mwasi to bosana ba tanda makamano to bosana to yekola biso na bino ligne eza ouvert nini onzambe alingi alaksa biso po to ko akotambwisa mabala na biso yango to bengaka sekele ya libala ndenge papa otiko présenter toza couple ngai nde on a bino mwasi na kombo ya Joli toza na mboka na Irlande na Dublin nzama pambola biso na chaîne biso ya Congo mo Kristo oto kutami na tango oyo na kati studio ya Congo mo Kristo. Amen. Amen. To bonde la biso tika mama ona maboko na nzambe. Nzambe merci to poussane pa na opoza malamu. To tika auditoire to tika bande ko balanda biso nzambe na sala maboko na yo. Tika onu soza moyini ezo sikate kolo ekene musika na kombo na Yesu Masia. Ngolu faveur na nzambe za ikona biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Torobingo luna Yesu Messia eza likolo na biso likona mabala na biso yango na tokoyemba sekele ya libala sekele ya libala sekele ya libala kokangama na Yesu indekisi ya libala mosanto totangi mikando na Bible pe bakomi yo likambo ya libala sekele ya kofanda na libala kokangama na Yesu yendekisi ya libala mosanto sekele ya libala eza kokangama na Yesu mama na ngai Clarisse la Tsunamite sekele ya libala eza kisi te parce que kisi epolaka nango mama Florence sekele ya libala ezali kokangama na Yesu yende instructeur fondateur ya libala mama na ngai Nathalie yende mokokisi na nyonso kati na libala sekele ya libala eza bongo papa Rigobert nzambe asala biso bolamu sister Philo na sepeli na présence na bino vraiment na lobi Herve meke makasi me na sepeli po bozana bozo pesa biso makasi nzambe asala bino bolamu akokisa o ezali sekele ya libala bomba pona mabala na bino. Amen. Amen. Ligne eza ouverte toza na posa to solola biso na bino yango tolobake biso tolekite na eloko moto po to vandi kotoyo meza o nzambe atie biso to boyi koza ba egoiste yango wana tolobi to kabola ngonda libota na nzambe bino pe bosunga biso na op nzambe azotia kati na bino. Merci mama Nathalie Eusu maman Nathalie Eusu papa. Amen. Na papa na biso Félix Bachel vraiment na sepeli makasi nzambe asala bino bolamu mingi. Amen. Invité papa. Oui, merci. Toza awa juste na sekele ya libala oyo tolobela na tango oyo tozo sepela la présence na bino makasi na onyo bozo sala na nzela mabondeli bozo bondela pe nzamba songa biso toloba ngo tango no toza plus que binote mais ngambo nzamba pesi biso yango toma awa pote bana ko partager toko yekola. Amen. Nde papa bite ba ko partager toko yekola yango toza pe na posta ya mama Philo sister Philo na papa Serge toza na bino awa poto kwa ko yekola ensemble toza pe na posta vraiment ya ba couple oyo mama Philo na papa Serge na kati ya sekele ya libala.
Amen. Donc l'invitation est déjà lancée pour la Philo. Na papa na biso Serge. Mukwango nzembo onga na imba na kata kango me mama Philo oyemba ngo nyonso. Sekele ya libala. Amen. Tokela guitare. Amen. Nzamba malamu mingi vraiment. Ya papicho nzambe azamalamu. Amen. Semaine passée tolobelaki dialogue. Hein? Dialogue. C'est ça. Semaine passée tolobelaki dialogue. Lolenge ni tangu ni tokoki kozala na dialogue. Et on tolobela semaine passée. Tangu ni biso ba couple tokoki kozala na dialogue. Tangu nini ya mwasi okoki kozala na pose na likambo osola na papa na moma nini na esika nini epe na moyen nini langage nini yango tolobelaki semaine passée po tobai ke langage tangu mosusu ebebisaka masolo. Oui. Langage tangu mosusu ebebisa biso na ba relation. Alors pour tosola malamu liboso faut tenir compte ya langage na biso. Faut tenir compte ya place Otozali. Donc sika otoza pena millier otokuta mina yango. Quel que soit les kamango ko boma mboka, mais tozela tangu na yango. Amen. Tolobela kibongo papa. Amen. Donc ça veut dire que surtout pour le dialogue maman toloba to système makasi ko yebaki. Nous sommes à outil musala na poser na sukuli tena ba kachite, maman on le taquer déjà. Tu vois que ça va meilleur moment et ça va ba tamo ya malamu te faut luka toujours moment ya malamu, ko est favorable surtout. Alors moi la brosola très bien. Alors et puis quand va placer ba mot to ba mutu musomo na patia ba mot mal placé et ça là baby ça la rata motema tobela ba kamwana nyonso. Eza vraiment ngolu sister Philomena la utuko loba ya moto loba kike dialogue eza mutu faut raisonner avant tout solo là. Ça dialogue donc ça li solo li bale ozala bien te. Mais ça te que pour li bale ozala bien te to photo solo à n'importe quelle place même si ka bato baza non et puis to loba ki to ko solo la tête to za na kanda. To ko solo la tête to za na problème. To ko solo la tête kaka tangu to za na raison. Parce qu'on a comprendre que par ma quoi za na tort ngas qu'on a profiter ndeko na ngai pedo kalvunduku non eza bongote ndeko na ngai Arlette eza bongote mama donc sola te tangu yo za na raison oh siko ngala ko benge poto sola po yebi ko za na raison te eza bongote to solo la ka tant to moni que conscience la biso eza calme donc ma kansi na ngai eza calme to pesa ki exemple ya Esther a eu problème o ya grave ke bangi ba boma libota na ye abiso na kena minute o pa roi attitude na ngai eza bien te aluka ki avant 3 jours à se maîtriser à jouer contrôle ya bonzambe donc alongoli nano ba pensée wana négative que tant ko koma kuna na ko luba bona non à se maîtriser 3 jours après wana longoli bilamba wana azaki no donc alongoli kanda wana alongoli manque ya contrôle wana oyela kiye abonga melati bilamba malamu to bitanga mona na kiliboso a roi ya milobela kite mais ça qui roi esengo roi lobi ke na moni esengo na misu na yo na pesa yo nini donc moni ke tango on se maîtriser ça très bien au moins li kama okutu aussi si ko lobate mais conjoint na yo à comprendre déjà habiter na kosaki ko lobano souté donc na comprendre que na kosaki mais tout ça là on le soute maman diamante na sepeli ma bonsoir mami na donc il conjoint bala moko à comprendre to loba ki ndenge wana que faut to yeba nde to ko sala moi c'est à tsunamite faut yeba pe comportement à conjoint na yo que na moment oyo te na moso na kelo bana ye e osimbate. Amen. Mais na moment nenga zaleli ko simba on to be mo sa tsunamite aki atali mo bana nde azalaki aba na mo ko simba rondima ke to tongira mosali wana ndako position na kuteli ye te akondima mama la ndeko na Astrid donc il faut to tala ka position à conjoint na biso te position ma son den na kelo bane so na sengi e osimba position Esther amoni na ki roi habiter la position on a comme senglate mais moko alobaki na katela o katikati ya bozwi na ngai bon so to kena ngo mingi so bokoti na chaîne biso ko mo Kristo to kokuta yango kuna alors dans le système avec makana ne mama uti loba moni kande za mabe on le zamba zebisa Abel abi domine c'est ça donc mutu va niveau que non pour la sola bien, faut se maîtriser, très important. Si on se maîtriser, alors le solo peut aux amalamti. Pour monter dans la kanda, hein, de Ronangai, Bénédicte, nous avons pambola. Amen. Amen. Il y a Bénédicte, vraiment des papas, il faut maîtriser les cambo ya kanda. Amen. Il faut maîtriser en gros, dès qu'on a biso, il va.
siona donc il faut te maîtriser kanda pour lisolo na biso ezala malamu et puis un système à casque ko ba ta on ya solo la bana bazawana batondi ba camarade bazawana deux attentes ya moto ba ki faut ta la million to ko solo sika nini pe pona nini to ko solo la omoni zati ke to solo ka ke ponga linga ko solo non faut solo pour to luka conclusion ya likambo amen omoni zati ke ozo pour mutu so alobaka mais azo solo te alors ça la différence de photo ba ko solo la kati na ba couple na biso poto ke liboso liba les a bien alinga ngo mingi les autres solo bila après le dialogue c'est le bon moment donc sima na ko solo la izangonga ya malamu poto zaki na masolo siko masolo ale sili ya mwasi esiko zana papa bo solo la ki na tongo bo solo la ki na poko ata musu kande zaki makasi mais après ko solo la c'est le bon moment c'est le bon moment pour ce to solo lité to yebate ya zo kanzaninga na okanisani pour ani likamango esala ki boyi donc on s'en laisse à ouverture mo ya biso mibala pourtant to solo ya takuto ezaki mokili kufa mais tant to solo li to koza conclusion c'est quoi après ko solo la wana donc il te comme ce qu'on a page mususu et ça c'est quoi moment ya bien amen obi ça ka soki mbule zo beta mo bule za kana mboka poto bato bazo kima bato fufu bazo kanga bato makala bazo kanga bana pétrole bazo le kadoki mo bule koti na mboka ce sont mbule sili soki mbule sili omona kimia poussière ezate banzinzi bazate bangungi bazate donc makambo c'est comme la kimia fraîcheur mobo ekoti donc ça lokola tango mbonge eyaka na kati na ba couple amen mbonge esko tango eyaka yango tolobaki semaine passée que ndenge ni tokoyi ko solola esika ni to doyeba ke mbonge ekoti na kati na couple eza nango bongo mbonge eyaka pona nini ya botami akoli na famille na bango ngai pe na botami na akoli na famille na biso siko to sangana to bimisa likanisi moko ezaka facilité Naka papa la biso fi mama la biso fi na mama la biso diamant eza facilité kanisi moko na papa Serge babi ke moko yembaka moko na ba streamer moni do eza likanisi to fa to solo ni yo ye ngana osoto sangisi mais to ke liboso moti ke ba solo laki to ba solo la likanisa ngo simbi donc bon moment yango na le biso so koma posa mama filo yaka papa Serge yaka moni bon moment so ta va ba bibi no lo to solo li na ngo yemba to so ba streamer na biso ba so projet le biso le to zana Congo mo Kristo ezaki li solo te ke bango pe bamona ka o banda ku mo be studio moko boy mais to ko pe ko mekati ba mekaki le pe biso to za awa ezaki na ndiamo si papa zo landa biso pour la Congo mo Kristo c'est que bazaki na li solo papa Alfana Mamortans li solo pe c'est après li solo na le to zana bon moment to zana kata studio ya Congo mo Kristo to ko se pesa pa ya moi si comme c'est bo solo la ki na papa c'est bo bongisa ki likambo yango te siko boza na bon moment amen tolobi ke mbula tango ebetaka mobulu ekota na mboka eza na mboka na biso na Afrique eza na Europe de mobulu ekotaka mais après mbula tomona fraîcheur ekoya bien biso kuna na Afrique mona bangungi bazate mukolo yango banzinzi bazate poussière ezate donc mamno se komi bien yango siko tolingi lelo ezala pe bongo na mabala na biso amen ezala pe bongo na mabala na biso donc tellement bakanda wana se leka ki to bongi si yango to sola siko leo to wana posa papa ozala na tendresse et pas ya mama amen maloba wana o eloba makala comme c'est to solo la ki dialogue se leka ki siko comme likamu ya tendresse omoni ezaka bien tant to zaki msu ba chérie gloire à Dieu par makuna ite so sa betanga peut-être une fois kaka na koloba ya msusu na banzela mais ça siko so ba beti on batana après fois abondela yo donc comme ce qu'on dit bébé exaka bien mais na biti ke bobeta te mais tant bakanda no ya tant bobongisi comme ce ko bon moment donc moment ce que faut linga boza bino mbale ce qui bo ke reçu ko la moment là même ba voisin ba no yeba bazaki bongote mais les camions est salami donc il y a autre que baba en français appelé la pluie c'est bon moment et ça bongo pour mbule ya kala bambonge ebele bele donc de poche de la chou au bon moment omoni alléluia mère de tolobi que après bambonge na papa Gilbert et ça c'est au bon moment que toke na biso restaurant batu ba okamwa ka lobi ba bengisa ki batu kaka lobi ba bengisa ki batu ba ko loba makambo lelo ba ke restaurant si et ça après dialogue c'est le bon moment amen amen donc yawa ya moi si bosa na kanda wana benga papa lelo
tuna papa nde boza wana siko bona kata kwanga ou bien na sa fufa makasi ou bien na sa fufa pété na dongo parce que ezaka bien quand ngi mwasi na marge là tuna ngai papa sani olia nini mais ça bongo biso to limite divorce to limite kanda non to le bla pona bana divorce mabe na ngo eza nini to le belango un jour siko comme c'est au bongisi kanda wana se longwe nango soki ba ancien partenaire ba mamero wana se fasame to so la souda bangote ko bina kana ba fête sa autorisation ya mobile na yo et ça masute pour to solo li yango mais sikoyo mutema papa ba e yanga la Congo donc ya moi si o gagner déjà motema ya papa o gagner motema ya moi si sikoyo comme bon moment. Amen. Oui, c'est ça. Un zamba zamba l'amour. Dès que tu le barana, so bile bouffé moi na, so par exemple que moi ma beza laki, mais dialogue c'est lui so faveur. To solo li to bongisi. Ça veut dire que ma visage on a trois lignes et cause à la soutien. Il y a diamant na répondre à la question là yo si toza moi si na mobali, toza marié, to salaki 18 ans de mariage na janvier. Ezaki le 13 janvier. Tobana qui le 13 janvier 2001. Donc année on a janvier to sala qui 18 ans de mariage. Merci. Tobala coutumier na Afrique, to sala qui mariage religieux na Europe. Na Portugal. OK, na église vie d'abondante. Papa c'est Pascal. Amen. Amen. Donc après les bons moments maman. Après le dialogue c'est le bon moment. Bon moment on se koza au fait bagou ya papa. O bagou ya maman. Papa babi Adam na kata jardin de deyem tabandaki. Alors siko na kobenga e mwasi. Na moni ke auti pa ina ngai. Donc moni mama loba wana o Adam loba kezaki après ba mbonge wana zo mona banyama ko bana miloko na bango zo mona mais siko tango calme on e koti nzamba moni te mobulo eza na jardin oyo. Asiko yo abibisi Eve. Et comme siko bon moment. Adam siko comme ko déclarer ma parole liboso ya Eve ya wana papa na comme to comme na bon moment bana ko déclarer ma parole et pas ya moi si banda ko déclarer linga oyeba papa o gagner motema ya papa parce que to comme na bon moment na restaurant na chambre linga siko oyeba na nzoto ya papa oyeba to comme na bon moment to zake msu na 3 jours ya kanda ya Bénédicte to zake msu na 3 jours une semaine ya kanda na éviter papa changer qui sous-vêtement a changer qui singlet pour ezaki 3 jours mo ya mbonge kati na ndako est-ce que makolo ya papa comment solo ba chaussette yo comment ndenge nini siko to comme na bon moment fona yeba papa changer chaussette wana o changer sous-vêtement tana tiango déjà na mbetu tana singlet wana eza kuna na mbetu donc eza bon moment voilà ce que ça bilembo ya après bon moment après dialogue OK no bilembo na ya mwana bilembo comme siko mais c'est une semaine pas tout naté pozaki mbonge mais sikoyo mbongele kitobike mbule beti ale fraîcheur ekoti après mbula donc fraîcheur ekoti amen omoni donc yangwanda tobiki après dialogue to comme na bon moment ya moi s'il faut lingo yeba sous-vêtement wana eza ndenge ni chemise ono kola ta ona pantalon wana te donc on efface vraiment makamona na mitu ya batu donc tambo bimini banda batu wa comprendre oh mais bango te babingisa ki batu mko wana si ezala ki biso mais siko eza sous biso to ba wana baleka siko biso nde bozo mona bongisi donc eza bon moment na biso donc chambre na biso échanger kolia na biso échanger pourtant mbongo wana ezalaka omona papa ye biloko ye mo muta oyeba soka kolia bia kolia te moi on fiché dans la gorge ye mo muta oyeba ça bien te so bilembo eza bien ça va manifestable après dialogue maman pas oyebi papa tani mais zo déranger ngai mais maman na ko ba liboso ma compagne non to sololi na makambo tala so benga yi na passo mbal na ngai mbaba bi mama yo bozo déranger so benga na passo mwasi na ngai poso to sololi siko ba makambo wana mso ekotaka ba mauvais moment wana oyo tolobaki ya dialogue mso eza milier siko ya mo siko mso quitter na au milier wana
donc eza sur moment na yo te sikoyo comme na bon moment papa na ngai peso moni million ne banaki ko bebisa yo eba ke se bo bongisaki bo dialoguer déjà la maman sikoyo comme na bon moment kozonga suku na te ya début boka donc tozolo blali ya bon moment après le dialogue donc après ma solo après ba mbonge wana to koma siko na moment ya malamu moment ya intimité oh moi si fa ba mobile na ya latinini oh mobile fa ba moi si na ngala latini pour te to bima ni ne bongisa moi si na ngai amen ndeko na biso Antonio Lusevi donc c'est le moment on tambola ni boso na osimba na te bon que sur 4 mètres monsieur na téléphone sur la Congo bana bana ba WhatsApp mais so ba moment vito to se bo solo le comme que bilo ba bona vertical moko zele bo tambola lo la file indienne la file indienne mo boso bo la sima no ma nzela moko bo sima na maman diamant merci biso pe to sepeli na biso pe to lelion makasi vraiment tamba salo bola mo mingi donc bo solo la bo ça va projet la bino ya vie maman bozongi madoki nde mukwali boso kutanaka obi ngwa biso mto kutanaka surtout biso basi moza kaneti mwa soni mosiko papa zana ba caresse mo ba tendresse aloba no maloba bien pour gagner yo siko bon moment ngo yangwana donc papa okosa la fière na yo ya mo siko okosa la fière ndeko na la roda okosa la fière na yo siko conjoint na yo fa yeba habito za moment malamu na comprendre nga fière azo sala po alinginga po ngapena lingie po seto bosa ina biso ba makambo wana nyonso donc to lingani po na kokisa posa na ye bible lobi ke posa mobile ekokisa makaka epai ya mwasi posa mobile ekokisa makaka epai ya mwasi ya mwasi pe ekokisa epai ya mobile eza na mukanda ya Genèse 3 na 16 kuna to okuta yango donc toza na posa ya mwasi na couple na yo nde to sola boy linga bon moment ezala manifeste papa a sentir ma différence ba te obi bible lobi babike sukeleke bandeli yo siko koloba te ke basi wana ozwaka wana si eza kutu bien azwaka basi wana avant yo mais siko asuke pano siko a vivre vraiment bilengi wana a vivre bon moment po sukeleke bandeli donc azwaka na ye mais azaka na bon moment te siko comme azwi yo lakisa eke eza bon moment na ye ya vie na ye yango na nde sekele ya libala amen tozala mukala Genèse 24 Genèse chapitre 24, verset 51 à 56. Bible, voici Rebecca devant toi. Babi Rebecca ye yo liboso na yo. Wana sikoyo ezalaki Abraham atili serviteur na ye akeko bala mwasi pona mwana na ye. Mwasi mutakuta mai na kombo ya Rebecca. Sikoyo awa serviteur akoma ki déjà na ndako ya là-bas. Sikoyo là-bas zo pe sa réponse pas serviteur. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Abipo azala mwasi ya mwana ya mokonzi na yo. Comme l'Éternel a dit. Lolenge nzambe alobi. Verset 52. Te to suki na biso poto expliquer muke siko ezalaki serviteur ya Abraham akenaki kobala siko tanga komi basolo na laba apesi babiloko nyonso donc oyo tobi ake dialogue na bango esalami tant dialogue wana esalami là-bas a comprendre que donc comme moment mususu maman changer donc comme moment mususu maman ya bien sûr donc ya wana papa la ngai soki na no pesa te to lobila kango na légalisation kende ko pesa po wana za moment ya mbonge omona ke ya wana musu respect za la te na famille moi c'est pas ina yo po ni na no pesa te ya moi c'est pe ose ba pesa linga pe ozala na maturité te za pe na respect pa papa abala yo po eza ngolu obenga makena za moi c'est libala et puis moi si ya mobali moko mobala moi si moko na ezai ba so balaki seti balobi pesa biso kaka kombo tona biso na posa ya mbongo te lote pesa biso kaka kombo me ya mwasi po ni kozala mbali no respect boy ozaka yo moko abala yo a honorer yo te na kati na ngai na yo ezala basi baleki biso mais soki biso leo toza basi mabali za faveur on za ba accorder biso siko zala reconnaissant pa mobali wana siko là-bas alobi ke c'est la suite siko yo moment yango yo mwasi na yo azala mwasi ya mwana ya maître na yo amen to continuer na biso papa na 56 OK 56 Bilobi il répondit ne me regardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage laisse-moi partir et j'aille vers mon Seigneur. Ya diamant toza de ya ba invité na libala na yo amen
omoni yango siko papa après mosali kopesa biloko na donc après ma solo tant maman makomi koya parce que batikala na posa ya mwana bango omoni siko mais mosali osiko habitete ya bien eza bon moment tango naloba ningala papa il a répondu alobi na bango à répondre bango ne me regardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. alobi ke bo tarder ngai susu te parce que nzambe alongisi ngai na voyage na ngai. Amen. Laissez-moi partir. Tika ngai botika ngai na kende vers mon Seigneur. Epa ya mokonzi na ngai. Amen. De botika ngai na kende pa mokonzi na po asepela. Asepela. Po ya timenga na sana solo na bino. Asolo yango. Do seto bongi siko ekomi bon moment ya mosali na ngai na mwasi na ebazala bango mibale. Omoni donc famille c'est ba sololi eza suli kamuteko avant la servir mobile na ngai fona tuna yaya fona tuna papa te serviteur la lobby bo tarder sunzela na ngai te ngala bino c'est sololi na pesi osko eza moment ya Rebecca azala na mwana ya patron na Isaac donc comme moment à deux personnes parce que c'est sololi siko bango mibale faut ba yebana nini o esengeli basala. OK. Si comme maman, papa papa to soleil tu sais que dialogue wana maman mais maman changer te alamba ne ka te na lamba ngamoko et je dialogue wana zaki bien. Te yango to lobi ke faut ko tala esika nini moyen nini et puis moment nini boko ko sala dialogue comme sou ba solo la ki moko bo azaki na raison ale moko comme azaki na tort yo otombo ki donc afona lo ba fo yo kanga yango to musu eza ka dialogue te mais ezaki position donc yo fo yo kanga fo kala raison. OK. Au moins ke bo lobi makamwani so après wana bo zala na bon moment te. OK. OK. Pour au moins il tente ba quitte faut mutu a relâcher akita espère akitaki pourtant on reste ngone zaki bien natika la moko noko la ngai so papa leki na ngai Mardoché aboko la ngai isko lelo ba tous ba ko fait na okene mamo paroi non docteur José alobité faut na kita na zona 3 jours moko na bongama yango moni papa na mso alobi ke c'est au solo la qui mais makamongo so continuer te bo solo la kité. OK. Otunanaki bo s'imposaki comme yo lobi boy ngapela ko sala boy non. Est-ce que si on a posé un dialogue on va faire se poser la question ya supérieur te azel comme supérieur te azel comme ya couple moko zo comprendre que ngana zaye ya zanga moko zo comprendre que ngana uta na mpanzi na et surtout biso basi to zo comprendre que ngafona za na soumission o esclavagisme te ka pona ko gagner obi baba po o gagner zoba faut kota na buzoba na omoni okoti na buzoba na ye oyebisi asopi mai abango bite sana ngolo tika na sana ngolo ta nga mona opangu sango tanga zo su faire pour le bite sana oso ko lobi kaka te maza zoba ko manque ska batu baza bo sikoyo eso fe nga mona sana nini sikoyo lo bite sana ngolo disko lo bite sana lokote ala preta bozabino mbolo bise to moni faire wana mai so pana ki po etonda mingi et puis osimba ki ngo mabe kala simba ngo boye ko tonza ngo pe bongo te OK à comprendre tu as raison oui puis ce moni faire wana o tchaka on a quoi mingi mais so pour ça qu'on a quatre tozo lekelinga quoi on peut gagner facile comme pe na couple ya moi si tant au moni que papa zoluka toujours raison tetika et le manoza a raison siko ka sosi siko lobana sa ni tolia na biso ça biloko bolé a aussi ça lembi na ya simi télécommande auto lobine est-ce que to ko solo là pour mutu na eja se kiti yo so pesa qui est raison o gagner mais tellement ya so luka raison azo ganga yo so yena ko ganga bon moment bozo angote alors na libala so bon moment ezate c'est to ça na absolument maman conseil no pesa ba maman o ezaki papa na la parole mo pour na dialogue ba solo là ya comme na 28 eza bien te ya mo siko mona te que na za contre bino na lingi bino mingi vraiment boza bandeko na live vraiment en tout cas la linga bino mingi ya moi si na lingi yo mingi mais la minute yo fona lo baké moi si bible bi moi si soyez soumise amen même kutu ozana raison ko linga te ke o ma ta voix na bato be ke moi so na maza impoli tanda lo bana mbali po ba lo babongo siko ba bi valeur ya mobali e uta pana yo okoza nombinga okoza kitoko mulai mukuse mais soki ozo respecter mobali na yote ataza mukonza bakonzi na libanda bako respecter mais tangu yo oyebi ko respecter mobali na yo ata mwana wa mukia robanga po amanke mobali po soki mwasi na ya yoki mais soki yo mobali za liloba moko mina 20 100 tangu mobali alingalo bakuna libanda ba alongwa na yokutu kuna ba mwasi noko na ngebe ba baby sister yo mtukuna yosuki ndeza bana siko pala ngayo so la kama mimi na ikoma ndezi donc foko lipenya
au moins que ça bien té ça bien té donc au cause à nous na raison ya moi si mais linga ozo place na yo eza un esclavagisme té nde okwa ko gagner eza bien té mama so conseil no robesa ba papa eza mama ningi basa dialogue mais atelemi a tia bon na poche le bala zoyoka te nanu ako nanu ayebi ki mobile na ye te bible elobi posa ya mwasi ekokisama pa ya mobile na ye mais soki yo boyi koyoka ngai okokisa posa na ngai ndenge nini okokisa posa na ngai ndenge nini eza bien te ta mosukutu ozoloba no mpe te nabimi na ke na nga jado ndeko na biso omoni oyo nabimi na ke na nga papa na ngai jado te eza bongo te ozana baninga na yo boyokanaki lelo mais lobi bino bozalaki na mbongo na ndako siko mbongo yango eleki oyebi siko tokomi na bon moment yebisa bango lelo na oya te lelo na ozala na mama mais toyokanaki oyebi te lelo na ozala na mama pour comprendre que lelo bamoni vraimen tere eza bien donc mama va comprendre ngai donc banda ntongo atuni esu likambo yango te alobi na yango te seke acomprendre nga alors navaa na ngai na ndako tosolola na biso na mama eza bien siko eleo muso ezaka biso tomona kaka ke photo sola na mama na moi ka miso basola kolia dans la chambre na ba toza ba mikolo ke na butuka nde to kosanga na papa te bon moment ezokipe RT et puis likamwana ya butu couple to sanganaka eza na bible te na basuki nde komo amona ngo eza na bible bopesi ngai eza bien donc eza ba makamo biso moko na bite soto yoka ona masolo so peni ne vande bota pe mesisa donc na ndako boza bana to bino mbale boza no pe na musa o sala te tozela kaze siko na vetro ko mikanda kana ngai na sala misala mingi mais na mo boza ki bino mibale est-ce que ça doctrine eza nini kuto mona baba ngale mboko ta match na salon mo za na chambre te biso za rabongo te mabe biso za rabongo te eza itorote atamuke uta itorote eza itorote omoni mama pona nini biso to pona sekele libana na bisa bande kona ngai to pona sekele libana pourquoi pas la pesa la santé ya vitamine ya kitoko ba vitamine A pourquoi omoni ete église a composé la couple et puis bana baza bénéfice aux ndaba zo pesa kata couple amen même les couple bana ba yete bana ba koya alors ça veut dire que besoin composer famille alors si les familles ça va santé malamu église aussi et qu'on a kimia maman parce que l'ensemble na kati na église bon ça va problème ou que amen et monsieur sur la kati ma bala na banda kuna ba problème za malamu te mama ta musu 4 jeans mama ta musu ala na salon papa ta mabino so za na kati ndako eza malamu te ndeko na ngai nde papa beza malamu te vraiment ndeko na biso debi boka nzambe asalo bolamu ebele alobi na biso na proverbe 12:4 kuna balobi ke amulie victoriosa mwasi oyo ya ilonga e akoro wa seu marido ye azali couronne ya mobali na ye eza bongo donc mwasi oyo alonga mwasi oyo ya malamu oyo bi femme sage babi aza couronne ya mobali na ye tant nous respecter mobali na yo ata za famille pauvre ata na ndako ya sala kate yo mutu olesaka mobali na yo okipaka famille na bango mais tant obomba secret no respectaka ye babi ke oza couronne pour la mobali na ye. Quelle valeur au valeur aux allons dans la ville ou la valeur au couple aux allons dans la ville. Alléluia. Amen. Donc il y a un tolobi maman Philo merci et poser la no boutoute. Au moni. Donc il faut trouver un bon moment. To profiter d'un bon moment. Babi jeune c'est pas la temps aux jeunes. Mais on ecclésiaste c'est lobby. Comment ça la tel lobby? Non. C'est pas la temps aux jeunes, aux ana moi sinayo. Bon c'est pas là. La qui ça moi sinon que aux a mobile na ye. Yo tamla mama bosima ibelungi kanga mama belungi kanga. Siko za mama musuba kama ovena libanda ba benga mobali wana vrai Joe mobali wana soki système mobali ndo ba komo ba pesa ye. Mais maman wana nda kuchila uka na mona akwa kambo bila zilango wapi. Papa bon moment wana foza na ndako pa ya mwasi. Ya mwasi bon moment wana foza pa ya papa. Kolanda batona libanda na te so bazo bengo do faut telemelango ba te eza milimo bien te. Do bon moment wana faut laksango pa ya papa. Maman c'est là bon moment on a parce que on a conseillé ma papa on a bon moment mais à bibi ka ndaku assimile WhatsApp ba on est à 30 minutes mais 30 minutes on peut y aller à téléphone ma papa tam la neka nga mususu donc 30 minutes à téléphone mazala moi sinaye ma so na téléphone pendant 30 minutes est-ce que ba profiter bon moment on a maman ba profiter monter papa la biso te oui ya ça occupé la téléphone boni
ce qu'on a Congo Sandeni pendant 30 minutes mais pas tellement possible te ba ko ça on te bi nzamba na okitaman po libote zaki na posa mana wana po na situation wana ngonda okita d'autant bon moment o epese mina tangu wana donc na tangu wana nengala za na posa na yo za na posa na do photo ko kisa ngona bon moment wana donc papa va yé ko la kolobaka tuka na za occupé moi muke na obenga aussi si ozana mwasi na yo papa ozana ya mwasi oza ba phone su otala phone o ebengi ezana o mabete so na rappeler si boza bien pour moi so to tuna ya ngwana ça va bon na rappeler parce que ozana mwasi ko kata te parce que bon moment na yo o intégrer moi téléphone à 45 minutes biso basi to sika tango yo lo basi so majeur tika na parce que donc makanisi na nga essayer se distraire bini déjà na ba sentiment wana omoni attends lobi na kokango su depuis ça déjà que dotika na yes si dala ni bel mingo yeba ngote moi ba bozana na bon moment même bala moko o mo so na mona neti azana milimo so ba mfu te za mo milimo te yonde muto yebi ko ça te na bon moment wana o WhatsApp e bengi yambi 45 minutes surtout ba free wana ba biloko ofele ça ba biloko mo ya malamu mingi te c'est ça c'est moi la bosse les moutazala yé longwe ka tokena ketiko a démarrer car la phone bokoti na shop na phone a tindika chere blo na phone auto moi na kon na phone mais vraiment mamu to tika na ke ngamo biete na bela taxi et que tika ngai parce que tozala yo na profiter nzoto pe lemba ka lobi tango ko malade ni siko na profiter kiti c'est ça bien to suka bisiko c'est bien te donc tout jeune moi si fa sepela ba te na za vana mobani na lelo vraiment te na ko tambola te pour la lobi na zaki na bon moment et ça bien on s'est marié ça m'a bêté amen on s'est marié ça on m'a bêté oh yes aza sonité oh abike azaki lobi na bon moment na mobani na so nani yo bisko linga o créer ngo basengaka nzambe pesa biso pe facilité wana la place à milliers sikoyo milliers on va sepelaka te yo za la bon moment na foyer na yo bato wana balinga toujours oyebi te vite so moko ezali moninga so moko akufilaki motu kote kuna oto moninga so moko aza na problème moko teka etala ye po azolinga kase bon moment na yo yango tozolobela sekele ya libala aloba yango mingi ke na boyi te bandeko na biso babi nzambe te mais toza kati ya sekele ya libala chrétienne alors ntango motu oyo aza chrétien ayambi yesu saint esprit azala kati na ye apeso discernement ke moni milie wana eza interdit mpo na yo parce que milie wana ezolinga edétruire yo eza na milie mosusu bamesala kozala bango bafemme saine bamesala kozala bango bongo mosusu azwa décision nga na kobala na ngai te mosusu azwa décision nga na kobota mais ozala nga na mobali te sikoyo yo oyo comprendre ke te eza malamu te moto azala ye moko oza na conjoint na yo ale bango sikoyo bazoya na bon moment na bino oyo bakosala mabongo lelo te tokende solde eza lelo te boya eza interdit sans que yo profiter ecclésia sebi jeune sepela tango za jeune babi ke posa mobali ekokisama pa mwasi siko bon moment ekoki nalobi na mobali na tozalaki na mbongi yo ozalaki wapi siko omoni lelo biso tokomi na bon moment ozoya o ma joli solde yango ekende yango na solde epo oyo likambo moko neti esala bino mwa mamo te bo résistant ngo na kombo na yesu donc bozolinga boperdre moment na bino ya distraction bon yo tie bino kanda mokata mboza na bon moment oya oyebi te moi sono anda vivre na mobali na yo akomi na balabala wana eza likambo na ye likambo na ngai na mobali na ngai toza mutu moko ye aza na vi na ye ngai mpe vi na ngai na mobali na ngai babi bokanisa sur le passé te donc nakozonga sur makambo wana teke mwa mwasi wana akomi na balabala oseke ngai na mobali na ngai mambo ebeba wana siko eza badistraction bazolongola bino bagunda bino na bon moment na bino yango moni mama na kikongo balobala biso eke analongwa ngangu waluka engangu zako donc analongwa ngangu waluka engangu zako donc bayele yo conseil mekutama na mayele na yo mpo oanalyse mpo ya comprendre mpo mongo ekomi ebele omaje babimangilo soki komosala bien te mpo ye aza ye moko ok obiso bozala obi ntango tozalaki bagene tozanga mpe tozalaki sheri na paa mako bozali mosusu botambola ya 3
ce que dès déjà bazui ba fiancé na bango moko wana aza bien te ok abo wana bien société yo yebiseka ke pa moko ya ta na benge sumako suyamako oyana to ya moko ya na moto bimo jolinga va fa ya kunoka nga suki menga le suki ngana to bima wana mtu nzaka ba mulimo salinga mbala moko nga lelo ngana sendi ba parents ke na bima batiki ngana bima yo so ko mo yala kanga suki mais bon moment c'est ce que c'est église il y a que le comment ça les sika ke taza moko joli na yo kanga suki te ya mosiko sala bongote omoni ke baninga na yo bazaki na moment ya mabe et puis faut taper mon suki avant de proposer o bazwa na tonga 4 dita babenga ngoni wa morto so bazwa na tonga wana on ni ke wana vraiment monte ke ozolinga okanga bon moment ya baninga eza bien te eloko nyonso ozosala yango consciemment pour détruire baninga beke eza lisumu eza bien te donc tika bato moment oyo base comprendre ke balimbisani base comprendre ke moko aganye motema ya moninga base comprendre ke aza mokuwa ya mokuwa na nga base comprendre ke baoyo wana azalaka na bango bazalaki ya ye te bible elobi suki eza ebandeli sikokoma suki na nga tika avivre bon moment omoni ya moi c'est pele ça papa linga à vivre bon moment à témoigner on a libanda papa c'est pele ça ya moi ça moi sinao qu'on a no ba ambremozo mona libanda te lobi soko zu maladie au mona bangote lobi soko yo za l'hôpital ba ko yeto ba yoka soni ba kimela ndo vivre naye mais ya moi si supporter akomi mkoteka nyonso akomi kolata ta pantalon ya bana soki esengi mbongo mpona intervention ya santé akosala yango mais bawana libanda okomona bango te mpo bango baza na posa na yo te bana posa mbongo na énergie na yo soko énergie wana ozoke kobebisa kuna eza ya bimelamela eza ya bilialia mais oyo naturel yango olakisaka pa ya mama yango wana nde ya bien siko oyo ozoke kosala kuna eza po détruire nzoto na yo papa na kosala yango te omoni bozwi na bino bokosala projet pour na futur mais ozokende kosala yango na makambo pamba oyo kozala bénéfice na yango te ya mwasi wana oyo ozolanda kuna ta mosu aza na bana na ye bana baza na tata na bango ye mpe mosu aza na bozwi na ye mazobomba azozwa oyo ya yo soki ozokanisa alingi yo alingi na intere moko boye yo kozala bana na yo te ozopela bana noza mwasi siko ya mwasi wana azoseka mwasi na yo ke mwasi na ye anuna mwasi na ye boye mpo nini ye azozwa mbongo oyo yo azobongisa nzoto na ye siko yo ozonéglige ya mwasi na ndako ozokee kopesa kuna mais lobi ntango solo eya na nzoto mwasi ya ndako moto ayoka solo wana ya olinga yango te donc bon moment oyo oza nango nzambe apamboli yo na mbongo nzambe apamboli yo na sagesse mpe na intelligence contribue yango mpe ya mwasi na yo donc tozokontinue koloba eke après dialogue c'est un bon moment et il y a un couple alors tant bon moment il faut pas profiter d'un bon moment et puis il faut éviter on va bien avancer là la scène voilà parce que va gêner bino et que bon vivre un bon moment on les bala les hommes là on a fait moni ça manaka ta libala maman bien comprendre bi o makambo liboso papa yeso ayi musala matia ke sukula mbamo mais soit comme ça chérie oza na ngoma ta likote sana yango na sepela nango pande kona biso je konde amen ma Gisèle ko sabi ma je l'attends ndenge ni na kobo ya mobali na ngai te donc tozala to vivre ba bon moment tous les jours papa konde ma Gisèle nzamba sabi no bola muto bengana ya Mireille faut linga ko vivre bon moment na o aza conjoint na yo o bien mo faut tika millier o komi va yo moko je sais moi no ke 40 jours pas moi 40 nuits donc ye moko déjà moi musubo se retirer pour ça na kana mobali ngato sa kimi ko eleki 4 jours na pa ma ko na reine mais ça la biso bien keleka biso mi balé. Donc ça va vraiment bien. Très bien. Donc tu as vu que tout ça là-bas mais moi tu es dans les arts, tu es beau sani. Et mon ami a on va bâtir le tina hôtel. Pour attendre ça wana, na ça la limité, na ça la pas incapable. Na bi kan zamba za zo batela na bana. Mais est-ce que ça moment là faut na profiter. Papa kalate bo so ka déplacer, le ba so ça mutu na déplacer la bi mais est-ce que so mi biya yo moko. Omoni? Bon moment. Et ça un moment on photo sepela nango na libala. Amen. Nzambe amona ki Adam azalaki bien te. Azalaki na moment terrible de ki bon boulou ba cheval soki ba makaku de désordre. Habite mbonge zakati ne sikoyo. De fona sala moment mo ya bien. Abi fona bimisila mwasi. Adam tanga moni papa ya konde ba yebisa ki yete ke abenga ye na kombo abenga ki Eve. Non.
omoni ke econtinue kuta eyindeli bango eve kuta ke kuna kosala mbonge oyo lelo luka baproblème mais adam asimbi ekuta bite na okenda ye abisiko na kobenga ye mwasi te linga mwasi na oyo papa linga ya mwasi dialogue est important na kati ya couple faut oyeba kosolola papa mama Kelly Makengo omoni ba bon moment o papa William Sala donc vous avez bino mibale non vous sepela papa Willy Tabu donc vous avez bino mibale vous sepela bon moment wana to yoka sango c'est non alobi ba yoka sango et c'est bien très bien alors ça veut dire que libota bana nzambe to donc l'église c'est bon mais la kati ya banda ko na biso mabara eza ba vitamine A vitamine ya kitoko ekosala eke église ya nzambe epusana suli boso makasi po couple koservi nzambe na esengo mpe na posa même kokabela nzambe bokabela nzambe malamu yango wana omoni il faut toujours koyeba koprofite na dialogue kosolola mingi mama totaseki la fois passé bato mingi bayebosolola te mbala oti mosala aza fatigué oyo nazoselela yo naloba aza wana bakamarade na ye eza bon moment te osoloki mama ya bien dialogue ekosala makito pourtant bozala na bon moment ya bama bozala projet même ya futur na bino tant toza biso mbale bokanza mais lobi toleka na 5 mais siko 5 yango ekomi 3 donc ekomi risque donc faut tout ça neni au moins siko na bon moment bozozwa makanisi wana bozosala siko balance année passée tobimisa combien tobimisa ki on pona ni voilà bon moment na bon moment bakombata babilumbe elumbe donc bato baobundela biso ekolo babilumbe elumbe omoni donc wana siko ekomi donc sauf kipe na moma wana mais siko ntango toyoka na réconciliation tokomi siko na balance balance année passée to gaspiller combien siko année to sa ndenge ni bilan na biso eza ndenge nini mo siko bon moment bozoba to sa to marché ndenge nini tokomi siko kotuna na échec oyo ezwamaki ndenge nini serviteur ya Abraham après kosola bibokanga lisusu te po bolingi bosala échec nayokanaki soki napesi bino nakozwa ye nakee na ye bazala bon moment na mobali na ye bon moment oyo esalamaki Rebeka ntango na mosika amoni deja Isaki akomprendre bi wana nani babi ye wana babi moto yango ye wana soko ntango akomi pembeni nzambe arevele Isaki abi te mwasi na yo aza na problème bo donc bon moment oyo bazalaki bango mibale nzambe siko arevele akomi kolakisa ke bosabu omoni mais siko ntango Rebeka azalaki kuna soki serviteur azalaki na discernement alinga avanda so na masolo là-bas nzambe alinga okutana bango na erni mpo aloba na Isaki c'est ça très difficile mais siko comme serviteur anaotambula na mibeko ya nzambe na baprincipe ya nzambe abite se na pesi bino siko mpo nazwa ye mpo akende kokokisa esengo ya mobali na ye omoni de bon moment na bango Isaki ntango amoni Rebeka asepeli Adam moni Eve abi voici l'os de mes os abi na kobenga ye mwasi na comprendre boye omoni bon moment eza kitoko mingi oyebi Anne abandaki kolela koprier mais komai na moment moko alobi te siko fona sola na nzambe ayebisi nzambe soko opesi ngai mwana mobali ngai nakozongisa basololi siko bon moment ekoki nzambe abi se tosololi abi siko yeyo omoni de bon moment te ya mwasi linga ozala na bon moment na papa botala te ke bango balobi te fo bolinga bodiscerne esprit nino ezoloba kaka ntango bino bosita noka kosolola bongo bokoma bino bafone ebengi bosisi kaka kosolola mbo ezalaki ma ya matata bolinga bokaa mpo moto aye non bodiscerne eza nini donc bino bozala bino na bon moment te ntango bosisi kaka kobongisa makambo yango mopaya ye ntango bosisi kaka kobongisa makambo foni kuna ebenge bosisi kaka kobongisa makambo kuna mwana komosanza eza vraiment nini ozala na moment esengo te ya mireille na vie moto fo odiscernaka nauti wapi nazokende wapi epuis nazokende kuna mpona kosala nini amen pour être à partir de discernement à partir de koyeba osaba recherche otambola malamu mpe okoévoluer malamu makasi vraiment ya wana ma miandai analinga kombo mingi dofona kanga ngo vraiment miandai analinga kombo mingi ya mwasi nalinga ngo mingi nzambe apesa biso sagesse pe intelligence tozaka na bon moment to profita kango na mabala na biso amen c'est ça yango tozoloba ane sika oyo tozongela koloba mwasi aza esclave te mais mwasi fo azwa fonction na ye
oyo bible ezosenga ye eke ça se soumettre par mobali mais mobali il faut aimer eza bible oyo mibali eza pété soumission c'est pas l'esclavagisme te soumission eza kaka mwasi asanini akontinue na yo nzela wana ase soumettre donc na mission oyo nzambe apesi yo eza nango esclavagisme te po ada azalaki ye moko bazalaki na esengo te to nzambe amoni ke mission oyo natie na jardin oyo ye moko akokango te abimisa amona comme ça bakokontinue oyo ntango nzambe ayebisaki adam bobima bokende te tomona yango neti te nzambe malingaki amona sikoyo na capacité na bango est-ce que nde nazobimisa bango bakosala nini donc naki adécouvrir bango donc Eve aza wana pour à soutenir c'est que soumission et esclavagisme mais non papa faut à soutenir ce que yo papa zo mona soumission yango te pour ebandi que mari aime ta femme donc mobali linga mwasi na yo tant yo lakisi bolingo OK na relaxa ba fioti wana eza yango te lakisa nde pa ya mwasi amen et moi na ya mwasi kanda po yo olaxa ka bolingo te papa moko trop dire trop compliqué c'est ça papa mo maboma kasi flambeau nga tuka mwana pa moko papa msu mwa biso mona question ndeni ndero moko aza maboma kasi mais comment ça va bomba kati pa mwasi na yo mwasi ko de aza yo ça la maman eza bien te eza bien alors yango na moni ke papa ozala rola muke kaka aimer ta femme kama moni bise maloba kitoko benga na komba kitoko bon moment o change ta komba fait Patrice alobaki comme na benga mwasi na ngana ko loba te télé maman Sister Philo abi adankutu na susumuka kila pongina kwita pongie silaki. Kama moni Eva moni mutu abi na zaki ndamoko bina o pasteur Jérémie abi nzaka mamoli. Abi zaki ndamoko moni mutu akoka na ngai. Zaka mekenga molimo. Abi mutu akoka na ngai. Mutu azozo aswe na ngai. Azo ngeba sous vêtement o alata ka en combien de jours. Mutu azo ngeba chaussette o alata en combien de jours. Azo ngeba ke veste o eza taille na yete. Donc il faut changer. Ce qui bango bando light a obongo pour ezala ke le Bible bisuka eleki alors comme nana yeko suki ça siko verse okola tango sute mukata ina omoni bon moment dans la famille na ye bazo kamwa nemo mobali pamba kupa emo abanga emo so pa linga mingi donc na mutu mo ba o eza problème ronini mais c'est bongo amen amen nous faut que na lingi on va donner lingi dona mama botu ko mobala tina linga ke vraiment ata mobali na nga dona linga ke vraiment ya mwasi nazo soki na linga ke vraiment amen tango wana na yebi nzambe te so na moni ya mwasi ozosola ne mingi na oyebi soki kolobisa ngai te mwasi ozolobisa ngai te moye mpo lobisa eza te mais sikoyo na mwana nzambe bosola na bino aza mosali na nzambe naza trop sire donc moi na bandeko na ye bazoke olingaki boye ndenge nini grand frère pa makusa atuna na frère sabi mina comprendre te petit na ngaze lo tolingi boye ndenge nini nga na osala nyonso mais ezopesa mela nini ka olingaki yangolwa nzambe tina lingaki ngolwa nzambe tina amena mwana totene kosilika te papa yobo olingoka ndengwana amen donc na mama boti mwana azobanga bi mais moi si vraiment ça problème tout mais ça la quoi ali opesi la ba conseil na bandeko oyo bazo sepela na ba chauffage atie régler chauffage ndako afini ko être moto za bien mais ça âge 45 ans 50 ans azo passer ko tout il a dit que non papa kala ba bala na telinga ité ya Marina Tazi na sepeli vraiment nzamba salobola mulinga papa makasi soki papa na yetu mkwabo ya linga ye makasi soki pesa aye utokomana na sepeli alors diga ça na l'aise na chauffage na l'aise na ba couette de température na ekokana on a poser au bala oyebi nde tobota mana ba famille na biso ya famille nyonso eza na ba makambo eza na ba trône ba lien famille nyonso eza na ba singa alors likambo susu sans discernement ya nzambe omona oke eza normal bible bebe eza malamu te mutu aza yemo soki nzambe kutu yemo wasemu kila amoni eza malamu te abi donc eza malamu te alors bato mayele bakei koloba tout de compte d'image aborresse donc tout excès nuit ce que nous c'est pas la moto on est artificiel mais ça va la monter na mikuwa un jour na peau un jour et ça la conséquence nango pour baby eloko nyonso
oh basali muto asali donc excès nango eza malamu masanga ta to melango ne bande za sukali sukali mo na babuzo ba ambiance ta muto asala yango ongana kipaka tenga to mona ba malade belé siko yango conséquence alors bible lobi nzambe o asali ngai na yo alobi eza malamu te muto azala ye moko mais yo ko mona te ke ngala za ka bien oh nazala nga femme seule naza bien non eza bien te sans discernement au vendre na ngope mo eza be esprit o ezokanga siko tala kana libota ndeto bota mi combien babala quand ndeto bota mi combien babala et puis baza toujours na kati ya mabala OK et puis combien oyo baza ba possibilité mais bazo koka ko bala te siko à partir wana ya moi si papa ta kozo talo na libota na ngato bota ma 5 filles mais to zaka msu de na kati ya libala 3 wana de ba bo mabala mais loko no c'est comme la prière eza soubiente comme ya masinga eza soubiente alors faut katango alors yubi siko tala oh mais bala mi bala ba zo bala na ba 25 à 30 ans na comme na 50 ans na mo na oka ke za bien na ebite na bala mi bala mais na biso bala basi ménopause donc eza bien te yo komi na 50 ans ote nazala nga nano nazobonga matika otika motango yo komi na 60 ans moi nazala combien obali na âge dit oketika moi na 52 ans mona kezo tonga BCJ ona uti pour azo tonga BCJ na mona tonga ça 2 mois donc eza bien lipambolité c'est côté la crèche papa 55 ans moi na côté la crèche parce que moi na komo linga to ke ezwa kai parce que batu ba otuna wana papa kulutuna excellent yo moi eza bien allez siko zuwa ekoma makasi na papa so akomi ndenge papa so akomi so ekoma makasi zuwa ekoma makasi parce que yo oza 60 mso zui mwana ba 30 ans ba différence ba 30 zui mso mama ya moi si azane na 40 45 ans alinga ta Jean Nicolas alinga ta bodina yusko okomi kanda na komo note osola na batu wana na au perdre temps belé bon ah mais ils ont été la première âge na comme mukolo yeah malini siko comme ça la makasi na nzoto mais ça c'est vrai David a donné kit c'est meilleur c'est faut la âge papa yo zo ya été où tu as on les a pris hier à l'autre âge na mais moi là que la BCJ la 53 ans et ça bien alors moi moi je suis dans la famille église ça on a puissance divine aller et si on dit bazo ça la biso bola momingi nzamba zo pambola biso makasi yaka okuta la kuna to rebonde nzamba osalo grâce alors maman omoni elo musuna ngina loba ma keli nzambe apambola o merci aya osala la bien la ligne amen elo musuna ngina loba maman nzamba malamu maman nzamba malamu nzamba zo sala eke a permettre batu bakota la destinée na bango amen ya wana omoni mwana moi soyo ebiki age zo pusana pona bala teke no tokota ba plein toke mbangu no soko omoni biso basi soko tanto ala olati bodo tana kitata lobi na za kitoko donc garçon na papa na za moi sine na kozwa te ya moi si eza bon moment ozo mona koza kitoko ozwa oya yo na bon biso basi toza fleur ko ne ranger bala batute ya moi si le loza na 40 oza 50 zwa photo à 18 ans à 20 ans au moins la différence alors quand la photo ozo mona bo mais ce qu'on longola bilamba tala siko photo na yo ndenge zalaki na ndenge siko zatala au moins la différence donc le moment ozo mona za kitoko ozo déranger ba bala batu eza bien te moment on de profiter ozana oya yo et puis on de bala walangwanga alako koma alelanga angalote tezombandote alelaote aosakanelao amen mon pour aider déjà que yo oleka ki nente oleka nente a olingota ochana ndako na ete nazo considérer comme moi je suis ndumba on considère qu'on était objet à distraction. Ok. Ok, ça moment il y a bien se concentrer, on regarde pas la yomo. Tant à moni que il y a moi si nanda kwa zana période, yesu kwa bien tena ok côté kuna. Omoni. Te ko sepela na ngote. Na moi si kitoko na osa na vite. Non, bon moment yangwana. Linga ozwa oya yo po nzamba sala ki ona mabelete oui bible lobi ke ta nzamba sala ki mutu alobaki ke faisons l'homme asala ki pe moi si moi ça zaki incarné on to baki liba les mystère alors pour moi si amona na boye nzambe apasola ki Adam donc on muta quelque part et pas ya mutu siko linga okutana na mutu wana boza na bon moment na bino amen ko linga te bon moment o kitoko zo mona o déranger ba mabala batu ya mo seza bien te papa la ngai je konde konya ba bon moment maman so sister Philo côté ba bon moment maman so Kelly Makengo bande ko nyoso boza na ligne ya Benedict ba ko profiter boza na ba bon moment ba ko so ba créer ngo créer konga ma biso début boka on créer que ça va être couple to ça biso nda banda tongo ti pourquoi puis ça c'est 23:0 est-ce que ça nini pour créer pour créer et puis comment non moi dans ça ils ont consolé la lembi donc créer les choses les esprits pour renouveler les balles la Bible au solo là au dialoguer
eza o lisumu te so moi moi ça va basima nzamba otambola bino bozosala ta balekisi pe lokwa bapaye moko ye mosali na nzambe naza mobali nao moi eloko ekangami na elongi me ozokolonga tozisika pangusa eloko wana me ye azomona te yo ozomona ya mwasi pangusa yango aza mobali nao yo elo moi babande biso nde bachrétien mosusu christianisme eleki to sainteté moko possible mon Christ asimga mwasi balongola libomba bafrère bazoya mais soki tanto obima libanda en Europe na Afrique te en Europe omona po na Afrique eza bongo mais na Europe soki omona bakoko mindele basimba na boye baserkante bikuasa elemi basimba na baoki bazoke mais biso de na Afrique bakoko na biso ngani nde namona moi so bakomi na yeba te so pe 80 so mutu amutu na chambre koka moi salala na batekulu na ye koka mbale mais en Europe biso belati ya kimwa bange mama te faut ça mbamba faut profiter ba bongo talo ndame la na zwi pe maté bukoko eza okende kaka ozozela dokota de Jésus mwamba to profiter ba bon moment to profiter yango vraiment yebisa bandeko na ngai soko songolo mwa suka mama eloko suka kana lingano eloko suka pona lelo lendi ona tango oyo ekozala te à chaque 20h30 nanzela chaîne na biso ya Congo mo Christo partager message oyo comment ça évangélisation sans se déplacer en fait na biso Alain Diza tolobeli ba bon moment papa continuer koloba ona libota na Nzambe continuer koloba vraiment okozala ndako déplacer te biso to wuti dible to on a skeri c'est pas chaîne sur télévision à Congo mo Christo kutami mais yo na ndako pas ozoko partager message oyo ozala beli même chose na biso partager na ba mina o partager message oyo la lingi to yoka sango papa bina biso liloba suka yango mama filo bimbamba liloba suka to za mbamba to profiter ba bon moment to lingi to za ba témoignage ba invitation à mariage que les mariage na biso pour to passer ba moment difficile mais ce que to comme na bon moment yango to sepeli to bengisa libota na Nzambe to fêter ensemble donc Nzambe akoki savement pour ça mitema to se comprendre to limbisana to lingana ba bon moment vraiment et mon ça pas pour to kwa koza exemple na ba petite sœur ba petit frère o bazolanda biso to zo benga ba nouveau marié ba fiancé Nzambe asala biso bolamu toza na kati ya chaîne ya Congo mo Kristo toza na kati ya mboka Ireland tosambela na église la puissance divine o ezo kambama et pa ya mosali na Nzambe pasteur JP Ngwizani sokoye ozamalamu toza ba serviteur ebele na kati o Nzambe ako permettre yo kaliloba moko kati na bango e osala obolamu mingi amen Nzambe la biso edi mandeti mbote mingi to sepeli ya Mireille Nzamba Salobola Nzamba Zalokumu to pesi ndeko nyonso alaki na ligne mbote tokobosa na bino te tango oyo kozalaki sekele ya libala aliko organiser soirée moko ya libala en tout cas boza ba invité ya liboso bokoya et puis Nzamba kosala biso bolamu mingi alors bo partager message oyo bo partager massivement afin que Nzambe apambola biso nyonso elongo na bino merci vraiment na ba encouragement bino merci Nzambe to pusani epai na yo kolo poza Nzambe malamu totomboli bo Nzambe bo santo boyenge be na yo to croire ko Nzambe ko bongwana te faveur grâce na yo umela Nzambe bandeko balandi biso kolo tika ete maloba oyo simba bombo na bango mokonzi epai oyo batata yaki na ba couple Nzambe tika ete zwa solution pamba te couple eza ko composer classe na yo Nzambe po ete Nzambe diable ko linga kotake ba couple za la déstabiliser afin ka déstabiliser musala na yo to commission Nzambe to tondi yo pambola mapene to lama to bosa te Nzambe chaîne oyo Nzambe le ka attendement na bango Nzambe monisama sekisa bango Nzambe sepelisa bango Nzambe yawe lokumu kembo kele musika na kombo na Yesu. Merci Jésus. Merci Jésus.